Que pensez-vous de la journée d'aujourd'hui, monsieur le CG? Voilà, frère, nous sommes en train de marcher, réclamer les 15 millions. 15 millions volés par les rétro-commissionnaires, les coopérants qui font office de gouvernants, doivent remettre l'argent dans la caisse de l'État, faute de quoi nous allons intensifier et continuer le marché. On réclame notre argent, c'est l'argent du trésor public, c'est l'argent du contribuable congolais. Voilà pourquoi nous marchons aujourd'hui sur appel du CLC et on va continuer. Monsieur Prince Penge, dans votre présence ici en ce lieu, c'est pourquoi? Tono botoni ndeko obelo lenge kulutu auti boloba awa to kotambola lelo ona kosenga ete baye oyo bayibi 100 millions pe 15 millions à l'état babimisa yango basanza yango Chilombo alobi ye azali mosanto kati ya basanto 3 fasin mais amoni mosolo ye wana te Kamera alobi ye poso pilato asukoli maboko ayebesika mosolo ekei te nao banka alobi bango nde basengaki yabisa mosolo aloba ayebisa biso po balobaki ete baye kochanger mentalité. Est-ce que le diable peut combattre le diable? Est-ce qu'un fumeur peut combattre un fumeur? Au contraire, c'est la solidarité entre bango. Chilombo na Kabila balo be moto moko to ina continuité. Tolingi 15 millions à peuple congolais et bima ele mbongo ya pikilo, mbongo ya carburant. Le cabré que vous tentez le coller le coïwana. Il balé de lobby. To senge kasom sambon côté. C'est un Chilombo a qu'il a encore a démissionné. Azaki mandaté. Dans notre kiti Nanzela, na appel ya bakatolito. To est accompagné bango. Menasima. Biso bana ya Congo baye ban so to bonda kaka mo ko matin ça qui tapait sur Nangela. Sengeli Chilombo akenda. Azali sur moi fenêtre d'opportunité à démissionner, à démissionner. Akenda. Voilà, je bana ça va quitter le terrain. Mais oui, le cola balaï catholique qui va être l'itinéraire de Belé. Peut-être que si tu vas y aller à gauche et à droite, va aller papier. En tout cas, l'itinéraire est à Malonga. Voilà, tu l'as bien, on va catholique. C'est vérité. Je n'ai pas pensé parce qu'on a plus de 20 itinéraires. Il y a du mal à bouger. Mais, il y a quand même sur le terrain. On a Koloba, il y a Chilombo. Et puis, Atika Kosa, la G à Kabila. Il y a une caméra. Va tout bela. Parce qu'il n'a pas de papier. Honorable Charlotte, que pensez-vous de cette journée d'aujourd'hui? Pas de problème. tolingi lisusu likambo moyibi te tolobi eza problème ya éducation topesaka bana na biso tokotolere lisusu bauti bana te makambo ya koyiba wana tokondima yango te bazongisa mbongo na mbongo wana tokokosala makambo ebele tonyokwansi mingi tozokontinue konyokama tokotolere lisusu likambo wana te kimoyibi na kongo ifesila voilà, nous sommes d'accord ici. Les problèmes à l'éducation, tous ont éduqué donc au sommet de l'État, peut pas y battre. Pas donc ça 15 millions. Bana Congo va Telemi pour revendiquer l'Okomoko. Fini avec la corruption, fini avec les injustices. Omoni Mboka Oyo eza ko évoluer parce que corruption est vendue. Parce que corruption est vendue na kati ya mboka, moyibi est vendue na kati ya mboka, yango omoni que Congolais lelo a Telemi pour que a revendiquer justice. Que Batouol va yibi mbongo wana, il faut pas passer devant le tribunal pour que Basamba toye ba mbongo wana yango ekei wapi. Donc il faut continuer dans le régime ya impunité te. Yango moni peuple lelo a Telemi
azali korevendiquer azali koyemba. Il faut que mboka na biso ezonga na état de droit. État de droit esengi ke mboka ezonga. Peuple congolais azali korevendiquer eloko moko. Vérité sur ba élection oyo euti kosalama ya le 30 décembre 2018. Nani alongaki maponami oyo? Yango oza koyoka, peuple aza koyemba ke na mboka yango oyo bazongisa bokonzi ya mwana mboka le président élu Martin Fayulu. Yango bitumba ya peuple akotika yango te kino na suka. Chadrien. Lolo, peuple alobi, assez, c'est assez. Assez, c'est assez parce que Maïba qui victoire au peuple, non seulement Maïba qui victoire au peuple, il faut makambo esila tokocha bango munile tikino bakozongisa pouvoir à peuple bakozongisa misolo ya peuple.